Bonjour chers fans de la RD Congo Info.fr, Toza Liboso ya hôpital du cinquantenaire là où se passe l'événement. Donc tu peux perdre un Thomas Nabiso ya église Bibia Bima, Toza en tout cas baza vraiment déçu, baza désolé na mambozo les cas wayango. Toye tozo moi un tout ça l'interview, toye ba qu'est-ce qui s'est passé banende ni Thomas kufende ni koma ki yango wa toye to moni bande koma vraiment za toza les 50 tara wala za mutnabiso bande ko lendi biso côté biso ko pesa so ko fortifier biso ba problème tozalé nango ce qui moi zalo ko benda tout ça devant hôpital du cinquantenaire là où l'événement s'est passé siko na koko so attendre ko na biso moko a expliquer biso ce qui n'est problème ezali. Bonjour Yaya. Bonjour. Comment la Timba. Timba toza liboso à hôpital du cinquantenaire na yeba troupement boy qu'est-ce qui s'est passé? Eh maman, toi ne bébé apporte bon la biso église biso kufi. Donc n'ébité na ko lobate apporte nzeta bola ba kutu eza mukie fois den nzeta baba na biso. Wala aza papa na biso moninga lelo na tema na lobeza travail to mabolia. Eza travail et so kita biso ngala za lobeza travail mais ngana maman na ngala libota na ngato zate siko muta bongo ngala lelo na telemi ababo mena biso we nani ba bomie moi si. Allez-y comprendre vraiment, c'est choquant et ça n'a pas si. Au moins on déconne uniforme, là c'est qui est vraiment Azaki très important. Azaki vraiment important. Au lieu qu'on expliquer biso ce qui à Salanine aux actrices de bon uniforme gros qui peut court mais ouais qu'on les cara koloba expliquer ngana Salanine. Na kimi classe dans Zaki na bisi, donc il va doit apporter kufi à za katena na kiti na bino classe. Les non examen fait na ça na 6e humanité. Mais na 4 na bi oh akufi kuto les qui classe na valeur. Na kimi classe pour à cela éliminer les 4 langa maman ngazaki na zemité à côté de l'église professeur Bimi maman moi za zemité mais aboto va pas ça une ça tout ngato boto na perception to basi 3 filles bango ba ke classe nga na bi jamais nga na ke classe na ko tanga te so ke classe ne examen maman na zote maman na za la kate na ye a po na mo to mo ko belete et moi c'est ça non. Merci, on comprend, nous avons vraiment choqué. Bomoni de quoi zolenga encore vraiment kolobate papa bonjour qu'est-ce que c'est passé? Bonjour maman. Sanga papa oye liboso awa nini batyo baza aibe belana eba oyo te mania. Bon toye awa na hôpital cinquantenaire tozwaki ba coup de fil partout représentant légal fondateur à l'église Abima apôtre Bolia Nzola Kasimi akufi yango toye papa oyo asali biso ke lelo église Abima ezala ndenge na telemi boy na kati ya libota nanga lelo même ndenge na zaboye naza na oya minene nzambe nanga asala à travers tata wana donc lelo tata wana kei akufi esali biso pasi ya makasi donc 4 continents o église Abima kei donc musala munene tata wana sale. Mais papa na yo nalina koye baso papa kufi na malade nini? Bon papa ninga kufi wana donc akufi na malade mwasi na ye dedel aniokoli dedel nan dedel kaka bole baba nako benga mwasi wana aza mwasi mabe donc mama mabe aboyi ko sangisa bana aboyi ko église etambola ye alingi mobali akufa ye atika na église biso pe to boyi yango donc mwasi wana aza mwasi moko mabe donc mama moko mabe donc ninge za wana ye associé na mwana mani wana papa atelimisa mwana liboso apôtre mère comme il représente. Excusez papa maman de wana papa boti na papa maman de baboti na papa baboti bana ko baboti na ye bana ta 5 6 bana donc bazana bana. OK merci siko. Bonjour maman bonjour. Ndeni santé siko na moni ozape moi triste santé za bien yebisanga mama de wana papa sali nini po tie poison lelo papa ya eza pasi non oyeba te ndeni na ko bana lisolo nete ndeni na ko beta donc nayebi te makambo papa na sali mokili ezoganga donc mokili ezoganga milimo bato oyo abikisi ezoganga no moni libota mobimba toza awa tokutani bikolo nyonso papa na sangisi biso ala tsebiso ndeni muta ko tambola ndeni muta ko zala ndeni ko benga to benga na milimo mabe na koza na problème na nga boye quelconque na bondeli à travers ma bonde la boli a pesa dans une solution ce que papa na londe na lo babo ana manque
Ce que maman likanisi azwaki ochela papa poison pour un jour ya ko mukamba bino. Oui, rien à posa. D'accord à conduire église pe. Rien à posa te simba te moi si atele mara devant mi bali. Moi si atele mara devant mi bali te. Maman dede la bakutana papa ici a comme na vision wana o kamba lingomba to bakutana kazaki na bali. Ah, akuta ke déjà na vision na ye. Akuta ile na vision na ye. Pardon, na zampe na question tout non. Tout na maman. Est-ce que l'été en Kinshasa oh? Oui, existe ka. Pour nga on dit ma l'été zati. Ya solo. Pour na apôtre mère, aleli, moi na leki na télévision aleli. Ba parents baza ba ebi que non pas ko bota ndenge zalaka. Moi na leli na ba chaîne. Mais non yo ka ke akufa benda kala ba yo samno ka lelo mbe bino poni. Ya talaka moi si mutema mabe. Abomi. Mutakufi banda 10h. Moi na ne ayeko yeba na 21h. L'été zati. Non, l'été zali. Merci na participation. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Ah bonjour maman. Expliquez nga maman. Nerveuse vraiment en tout cas. Je regrette beaucoup puisque oya kufi oya baoba yenda koti si molimo santu kati na batu lelo yo biso komi bana bitike eloko mutu wene sereza de génération akati biso posa donc na minute papa za na kata morgue to regrette mingi pa mate to kutena poison 82 sortes de poison et de drogue bele bongo na tia musanza me 82 sortes de poison banga tate lobi payer pa kufa na ye. Oh kayema koti yema mampa mutoma zana aliaka na ye biloko mutu mususu tene kambe na kaya mwasi na ye bon 82 poison na euti wapi ya dobi ke l'état. Est-ce que l'état sali? Expliquez nga noto yo ke sa onke ntoma kufi o santa ki ndenge nini yo ke no ndenge ni yebisa. Mama na ngai na biso ko na lalité. Na kolia kuti na Thompson ba semeka teki na sana lengo te. Donc ine libanda posta ka tongetana. Pona remonter à docteur tata poste ata ndota papa. En tout cas, merci Mingi, merci 100% polémique. Bomone Lingombe est très fâché, trop même. Moutala ne sengo azate. Normalement, ba combattant ba la rana poto tenzora bazalati, sérieux lo excusez. Ba combattant nzora neti na ba église bazali. Bandeko oba yembiso ne sengo mi, faut pas peut-être. Ba e na a. Niko sa musa nzambe bo se musa nzambe mi. Mama to yebi te soke espine sana mama na ajolanda Hollande. Ndenge sana mitalie. Mitali ndenge sana asota mir a pan sauter mir a ba ka ati babwaka ki a ba te kut ne dorte mo be a alongola ke ba nye ase sonya bon maman musa na eni ayakate mama ayakate ala ona bio lingomba boye bango ta mama moko koko oyate te to yeba ke le côté po atia biso ba soda ni ka ba nyeza na kuna ba soda ngeza elongo église e commandé ba soda na ba soda e commandé bango na bango. En tout cas lingomba Europe nangai Christelle Kakuta l'horreur de la presse na koti makambo 100% polémique biso batakin na bino ya poto en tout cas biso sto bonde la maman na fa mona lo boko tata et les kaboté en tout cas ça faut pas passer ça passe bo c'est belé na peut-être on peut s'abonner sur micro de bo participer entre le baka mukeyo puis attend le temps c'est enfin tout le monde qui est comme orphelin parce que tout tika qui n'a papa maman kufa déjà tout tika qui n'a papa paie a kufi biso tout tika li orphelin comme on mère nani mandataire à Monica Tikal na maman na yem tata na maman et mani le quoi ya Monica Tikal na papa na maman na yaza na maman biso to kufela maman to kufeli pe papa to tikali ba ofele le ko le bezate parapluie eza soute mo le bel na biso yo na kufia non parapluie ezali papa badola sabino nzela nzambe n'est-ce pas mère to tikali na o mère aza mutu ya très mais o mère pas za mwana le quoi biso mutakoke ko tika na biso ye wana kufi mais mandataire ce qui peut et mani atikali na maman na yaza na maman papa na mercredi a coupé mana coupé ça que ça y est mais bis moko ya bless bolo bandeni lo ba mania sen mais biso eloko to loba biso eloko to lobeza boye et mani na maman na ye batambola dans l'espace le quoi papa na biso ando tambola dans l'espace soit tamboli dans l'espace mais non qui va sauter papa ba mur mokolo musa nzambe le pas bon va sauter mur on dirait porte elle pas où ça raté c'est vraiment choquant
Nzambe azanzamba mawa me côté ya kopesa papa mwasi apesa ke mwasi mabe. Akota ka ba boîte, akota ka bitika ndenge la ndenga mabe. Mais Nzamba pona ki apesa e papa apota lisenze la mais aluke moyen te a changer. Comme il a changé te atambola dans l'espace. Soka tamboli kara ana se place mabele ya papa ane nya makola papa ane nya ta biso peto nyata. Nzambe o alola atala makamba batu au sa justice. Merci beaucoup. Bana nyonso ya nouvelle alliance. Et loko o esa biso passe. Na pesi ba on ba me condolence na pesi Thomas en mer azala makasi. Et loko o eleki Nzambe zate. Nzambe kaka lata ye ale la papa na kimia po na makasi na yemo ko kokate parce que ba boaka e pendant 10 ans yango. Azana mutu asutana kaete ye makasi ne zala kala Nzambe azala na mutema mabe na mutute même vers mama wana mama Deden azala ka mutema mabe na ete mais ye azala ka mutema mabe na mwana wana na mwana ya mobali pourquoi ero lingi mobali o aboti déjà moi bala na ye côté mususu ero yo kuta okolinga soso lingi na makina ye pourquoi que yo lingi soso olinga ba makina ete a changer awa era linga kike toma bolia kufa abengaki alobaki ke tema o mère amona papa na ye na liwa akufi déjà cercueil yango yango déjà koti mabele mission na bango senini ekoki siko poser papa na minute ezande na zana mort ba changer mort to zala na porte 50 place wana na to ebité parce que makambo esaka kambutu mutu biso to na besoin to lela papa na kimia asa mutu asala ki musala na ye ya Nzambe asala ki musala Nzambe bikisa ki batu nyonso na monte siko na minute to lingi kimia ne kimia to lingi kimia so to lingi teke. Merci beaucoup, merci. Nayoki information ya sikaliso yewa. Ben information c'est belé pour comprendre que mutna mutaza ndenga maneko kozula papa ndenga maneko comprendre papa ndenga na yebele makambo lingomba. Mais na mundo na biso oyo ba benga combattant aza na information ya sika papa ngolo bani. Oui, tu as eu information mususu ya sika état que combattant. Tu as eu information bango bazo pakola apôtre Buzoba que tant apôtre atala qui émission ya apôtre Omer que yango piqué Christ et memie na liwa eza faux et archi faux apôtre ayaki okufa déjà avant et elle okuta et en plus de deux bango na Kasavubu na siège ya Kasavubu nani Emani a présenté qui kiti moko dimanche alobi kiti wana eza ya ye abanda kovanda parti lelo abanda kovanda sous à partir ya côté ba prophète té abanda kovanda kiti na ye côté na ye moko côté ba apôtre afongola ki sacristie lundi message wana ekomeli biso etaki ba combattant yango wana ba luka ba mes ceux qui ba luki yango ba omona ba vérité na bango nyonso toyebi yango ba luka ba pota Omer Buzoba te azali mwana ya liboso azana charge ebele parce que et bandi na respect et bandi na pas ya yemoko Omer totali ba ya basi ya rato oyo ozwa prof Tito baza batu moko baza bien éduqué ata ba bwaka ki bango baza bien éduqué ba batela ki ekambeli na bango ba pota bango pardon Buzoba te parce que baza bato bazolandela ekambeli na bango na ndenge ya kimia ndenge papa lobaki ndenge bazo sala yango batika ko pota bango Buzoba ya salite bango ba présenter ki kiti dimanche ba fongoli sacristie lundi pourquoi ba komo ko c'est l'apôtre Omer problème pour parce que bango ba présenter ba yebi ke ba vanda la place ya ba prophète comment c'est possible yo présenter kiti dimanche ba pamboli kiti wana olobi vanda sous place ya ba prophète té o vanda place ya ba apôtre yo nana nommé au apôtre plusieurs fois apôtre à l'obarate que yo komi apôtre mais comment c'est possible yo Omer biso toyebi Omer aza déjà scellé aza déjà baptisé lokola Jacob lokola David mais siko yo mafuta na yo epakolama wapi toyebi yango te batika koko c'est apôtre Omer problème o ayebi te ya fongola sacristie afongola sacristie bazalena na banani o ya fongola sacristie alu afongola sacristie po asala nini po azwa nini eloko ya lukaki yango déjà komi déjà boy basundoli papa na kati ya hôpital babwakisi ye et Omer aluka soit ya papa na ye banda tant papa aza en vie basaboter corps ya papa na ye yango na omoni que non lelo to comme na niveau vraiment côté azali na pesi bango nyonso mbote vraiment bay yeyo si on est dans la cité
L'état za na katikati totikela bango 40 heures bango mpe bakoya kokala te biso mpe tovanda mpa tobongisa omona eyebi riske bango mpe babongisa yango tokende kuna na paroisse biso mpe tobongisaka biso mpa mokona koya ekozala lobi nayebisa mpe mposa na bino oki yango awa elofolo ezali hôpital tokende na esika na biso Voilà, bozomona apôtre to bimina ye to bano hôpital du cinquantenaire donc na eti direction makolo ti na loja to bino bomona ka batne ba aussi en tout cas to za vraiment o sepelate po oyo akufa za apôtre na biso abana ko sala pena po na biso to za abana ko bondela mingi po na lingomba en tout cas eza pasi malgré ba ekoto zo yoka o po na mwasi na ye achela ke poison abana ko menacer bana kala de le comme qui apôtre akufa en tout cas eza mwa pasi mingi eza pasi lingomba baza fâché ba otambola makolo bozomona tozawa tozokende ti loge direction na église bozozwa apôtre déjà ndenge azoya kuna bozomona mutu ane esengo azate donc nzoka bakombata bazalaka na poto te bakombata ti na kini baza ti mambo église na mambo osambela bakombata baza en tout cas vraiment na ceinture faut rigueur ezalaka partout rigueur ti na mambo ya nzambe faut ezalaka en tout cas esali bien vraiment.
bandeko balandi nansi bozomona toutaki banda hôpital du cinquantenaire toye makolo en tout cas biso nyonso bato presse toza mawa na lingomba mutu azwi transport en tout cas aza te tobandi makolo ti toye na église Bima Nouvelle Alliance ya apôtre Bolia toye kosola na mwana na yo auti poto aye toyeba ndeni tozwa programme ya matanga soki bakuna ndeni ni programme nyonso bapesa biso yango sikoyo toza liboso ya église okoki ozwa église cameraman amona toza liboso église bandeko baza awa na opesa parole na mutu moko ameka opesa biso un peu programme ya matanga mpo tozwaki ja interview kuna na hôpital opesa programme matanga soki tosala ndeni mpo toyeba bajour ya funéraire. Bonjour maman. Bonjour maman. Nabi okoki kopesa biso mwa programme matanga moke. Programme balobi boye to la 48 heures. C'est la 48 heures koki après to yeba mokolo place ba kolela ebembe. Tondo yo la rara l'église. Tondo ka ola na kate église. D'accord. Namoni yo kuna hôpital lobeto ko expliquer so moke pona maladie ya papa beli nini banane. Papa abeli mingi. Mais ezaka pasi mingi pona sabotage wana eleki. Biso tokoye bango na retard. Et ça se passe ma case n'est papa azali mo konji. A koki okunda bonte ya deux fois kombo ba pese André. Et ça li biso passe. Pour te bien kombo azali apôtre Bolia. Na pese kombo André wana. Ah? Na pese kombo André wana. Kasi ndenge ba komaki kunati. Ndenge ba tchaki ba saboter azala ba tuté. Donc ça li biso passe mingi. Et travailler biso. Malgré que tu as dit que tu as sangana pour le programme, tu as dit et bah quand ça biso passe papa va ko saboter bongote pour bateau ba yebiye que azali a représentant égal ya Bima papa a ko sunda bon na carte hôpital te papa na ba changer combo en tout cas et so passe mingi tozo lela. Merci boyoki maman denga lobby papa ba changer il paraît combo ba côté hôpital Lingomba et yebité akufa banda lobby ba yo yebaka akufi lelo en tout cas c'est choquant vraiment ceux qui ne comme ça ko azala parole akuki loba awa nana azala parole loba pona première matanga ba en tout cas bande ko baza ba on se mutaza poso loba zate toza na bino de cœur toroza toujours na bino tondo holandela ba programme nyonso ndenge zali en tout cas na pesi batu nyonso mbote oba holanda émission oyo toza na bino bande ko nyonso Lingomba libanda en tout cas presse RD Congo info internet toza na bino de cœur torotika bino te na pesi patron na ngambote César Ngadi Klebo toujours ma grande sœur chérie les tsunami en tout cas je vous aime tous je vous salue.